Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Natango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini ba pasteur ya mboka na biso babosani nzela ya Nzambe pe bakomi kotala mingi nzela ya mokili oyo bango moko balobaka ete bato ya mokili bango pe bakomi kokota na kati na mabina oyo ya bato ya mokili ndenge bango moko bamesana koloba. Bandeko babolingo tango toyebisaka bino bamakambo bato mingi bakanisaka neti lokola tozali kosakana nzoka nde tozali kopase message oyo soki pe bato bosali attention nango te pe bomonaka ete bato bakoki kokende kokweya na libulu mpona kotalisa ete mboka na biso esengeli ete changement ya mentalité il faut ekota epai ya bato nyonso kobanda na bapaster pe kobanda na koya na baministre pe koya na bapeple nyonso changement ya mentalité il faut ekota partout meme na kati ya armée. Bandeko babolingo lelo soki tozali kopesa émission oyo ezali kosala mawa pe pasi na kati na motema pe tozali kosenga na bandeko congolais nyonso pe tozali kosenga surtout na bakonzi ya mboka boyeba ndenge nini ya kotia kimia kati na bato na mboka na biso esika tozali po ete soki bozali kolese ale babiloko mosusu yango nde ebotaka moto moke ti mokolo mosusu bokomona kaka ete moto wana eye kopanzana mpe zwi ampleur ntango bokobanda kolinga bo ensemble peuple po ete boloba ete tala boye ekomi trop tard. Mpona nini tolobi boye eloko tozali koboya na kati na mboka na biso pe eloko wana toyebi ete président de la république bazali kotelemela yango bazali kolinga te bato bazali koya na influence ya kokende kosala mabe pe kotia bakombo ya bakonzi mpona koloba ete ngai nayebani na intel ata nasali yo bokosala nge eloko te po ete nayebani na intel eloko nde Joseph Kabila Kabange na mama Olive Lembe bazali koboya surtout na kati ya Congo. Me biloko wana toyebi ete na ntango ya deuxième république bato ya mokili nde moto bazalaki kosala yango soko osali moto likambo keba oyebi teke nga nayebani na général intel keba oyebi teke nga na ntango ya deuxième république bamakambo wana ezalaka mingi me lelo tokamwa ete makambo wana esali ekomi kosala neti kozonga me ekomi kozonga na kati ya basali na Nzambe. Mpona nini tolobi boye bandeko ezali na pasteur monene na kombo ya Francis Lola oyo pasteur toyebi biso nyonso tu awa na poto
oyo azali na kimia na moto nyonso pe alukaka problème na moto te pe paster wana azali kosala mosala na ye na kati na bonzambe na ndenge ya kimia me likambo ya kokamwa lelo paster azali koleka liboso ya babilili mpona koloba ete asalaki ndeko na ye paster confiance na nkombo ya monsieur Albert Kankenza confiance na ndenge ete basalaki connaissance ntango akendeki na Kinshasa pe amemaki ye na lopango oyo papa na ye atika pe paster Albert Kankenza akendeki amoni ntango amoni paster motema ekomi dukuduku akomi kotuna ye bamituna asengi concerne lopango pe ndeko paster Francis Lola ayebaki te ke nzoka nde paster Albert Kankenza azalaki na baide mosusu na nsima ya moto na ye. Alors bamakambo nyonso tu wana ndenge elekaki bandeko babolingo eyaki kokoma na moma moko ete ndeko ayaki koyoka ete paster Kankenza alingi kosomba lopangu ya papa na ye oyo atika en complicité na bandeko ya famille pe ndeko oyo na nkombo ya paster Francis Lola abengaki paster Kankenza na telefone mpona koyebisa ete komeka kosala eloko olingi osala te mpo ete kolinga te tozwa na baconflit tozali basali na nzambe kosala yango te banini paster Kankenza ayebisi alobi nakorapele apres mpo ete nazali na hôpital nakorapele apres nakoyebisa yo tokosolola me wana ezalaki kaka mpo moyen ya koéchappe coup de fil wana pe ndeko azela paster Kankenza benga te pe ndeko paster Francis Lola ntango amonaki ete kimi ekoti akanisaki ete makambo tout déjà calme paster Albert Kankenza ayoki me kala te kaka mikolo euti koleka ndeko azali koyoka bazali koinforme eke na moninga mosusu paster kaka kuna na Kongo abengi alobi ete me ndenge nini toyoki ete paster Albert Kankenza azali kopesa annonce alobi ete asombi lopango ya papa Lola pe epesi monsieur Kobanga epesi paster Francis Lola somo na motema eloko tozali kokamwa po ete mama to mwasi ya papa Lola mama na Francis Lola azali awa na poto pe mama asili kokamwa mingi alobi mpona nini soki kuta ezalaki moto ya mokili sava me ndenge nini moto ya nzambe akoki kosala babiloko ya boye soki paster Albert Kankenza ayebi mpenza makambo nini ekomama na kati na biblia ndenge nzambe azali korekomande et surtout mpona baveve nzambe alobaka mingi atelemelaka likambo wana alobike ngai nazali nzambe ya baveve nalingaka te komona moto oyo azali kotouche une veuve mpona kofaire souffrir ye tala mama oyo mama na paster Francis Lola mama azali kolela mama azali ana poto pe bango bazali na mikanda nyonso tu ya ndako awa mais paster Albert Kankenza akoki kosala likambo ya boye ndenge nini exemple nini akopesa biso na bandimi bata tozali koyoka liloba na nzambe po ete balobi ete bapaster nde bazali lokola bagide bazali bamwinda oyo biso esengeli tolanda me ndenge nini bapaster bakomi kosala bamakambo ya boye ezali kopesa pasi pe mawa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba ba peuple congolais pe bandeko nyonso tu o bozwami na mokili mobimba il faut koyeba yango ete na mokili oyo il faut koluka kimia na bato ndenge meme biblia ezali korekomande soki basali na nzambe bakomi kokutana na bamakambo ya boye exemple nini bakopesa na bandimi oyo bazali kokende na bamangomba na bango soki paster azali kosala moninga na ye paster boye
est-ce que akozala na mawa ya fidèle oyo azali koya epai na ye oyo akuti ye ntango mosusu aza mpe na bomengo alingi ntango mosusu abotola ye yango mpo amoni ete fidèle wana azali na force te akosala yango facilement. Eloko tokosenga na bakonzi ya Congo surtout na les rais Joseph Kabila Kabange, il faut kofungola miso président de la République na babiloko ya boye po ete tomoni ba expérience na tango ya deuxième république babiloko ya boye yango nde yaka kokoya après bayaka kokosela yango toujours président de la République. Tomonaka yango na tango ya deuxième république tango bato babandaki koya na bainfluence okomona moto mosusu akabe oteli moto lopangu aye na influence ya mokonzi moko boye lopangu ete nzoka nde babiloko wana nyonso tu ebandaki kovanda na mitema ya ba ex na tango ya Zaïre ba Zaïrois eza kovanda na mitema ya kovanda na mitema bandeko nzoka nde bato bazalaki kozela kaka un bon moment mokolo oyo ba FDL bayaki nde omoni ete peuple penza alakisaki sikoyo motema na ye yango omoni ete peuple alingaki kutu te kosala force moko ya makasi po ete ba résister mpona ba soutenir Mobutu basundelaki ye batiki ye. Alors tozali kosenga na les rais il faut kosispandaka makasi to kofrapaka makasi bato bayaka na makambo bazali kosala ya mabe na ba influence na kombo ya bakonzi anga na yebani na intel asoko omeki ngai boyeboye te bato wana nde tango eyindaka tango peuple ayaka kolakisa ete asi asiliki tango peuple atelemaka bato wana nde mutu baponyokaka mpe batikaka bakonzi ya mboka na kati na baproblème entre temps bango nde mutu bazalaki bapetit fe oyo bampelisaki moto moke moke ntango eyaka monene bango bato ya liboso bakimaka mpe lelo nazali koloba yango ata lelo soki makambo tozali koloba bato balingi kosala yango attention te ezali pasi mpe mawa tomonaka yango na ntango ya deuxième république ndenge nini bato nyonso to babande koitambola na kombo ya ngai nayebani na Mobutu ngai boye me mokolo eyindaki bato wana nyonso kwe basundolaki Mobutu ye moko yango na tolobaka toujours na les rais confiance na yo ezala mingi na peuple ke na bato oyo ozali na bango pembeni oyo bazali kolinga oya kosala bato mabe epuis balingaka kobimisa kombo na yo po ntango eyindaka bato wana nde mutu bakimaka. Alors nazongi sikoyo na likambo ya bapandeko pasteur basali na nzambe bato oyo bakoki kolakisa biso nzela. Ngai papa Roger na kosenga na pasteur Kankenza etant que mosali na nzambe soki penza likambo wana ndenge osalaki yango olekelaki na nzela oyo ezalaki correcte na nzela ya kobombana na ndenge ya molili ekozala malamu mingi oluka sikoyo osolola lisusu na ndeko pasteur Francis Lola mpe na mama oyo azalaki mwasi ya Monsieur Lola oyo asila kotika mokili mpe ya sonam mpe tosengi ete solola na bango wana ekozala malamu mingi etanke mosali na nzambe mpo ete koboma bamakelele to babruit oyo ezali koloba maloba malokumu na yo ezali nde kokweya pasteur parce que soki ezali ndeko Francis Lola to pasteur Francis Lola moto amemaki ye na lopango wana mbala ya liboso il fallait quand même masolo soki ozalaki na besoin ya lopangu obanda kosolola na ndeko mobali moninga na yo pasteur il faut koyeba koboma moto na bamakambo ya boye il faut pas jamais kolinga kopelisa moto na babiloko ya boye ezali soni surtout mpo na bato oyo bazali kotala image ya bato na nzambe. Tosengi na pasteur Kankenza linga otambola na ndenge ya malamu na ndenge ya droit chemin luka moninga na yo pasteur bosolola po ete oyo yo osali ezali neti oleki na nzela ya molili mpona kolinga koganye lopango ya ata balobi ete leki ya
mais c'est là ndé moto tango muso asala ki ba mikanda tekele lopango mais ozali moto moko osoki balandi na ndenge ya logique na ndenge lisolo ebetami ndenge toyoki okokaki koleka na ndenge ya sima te po ete otika meme moto oyo amemaki yo na lopango wana moninga no pe pasteur obanda koleka siko na ndenge ya sima et puis moninga no pasteur abengaki yo na telefone pona koyebisa yo kosala eloko ozali kosala te mais tosengi na pasteur Kankenza zongisa lokumu ya bapaster esika ezali babiloko ya boye yango nomoni bato mosusu bazali kosilisa to posa ya kosambela ezali kolongwa bango po ete bino moko bapaster tala bamakambo bozali kosala ezali malamu mingi te yango wana tozali kosenga na ba diaspora congolaise nyonso oyo bazali libanda ya mboka partout dans le monde. Il faut soutenir pasteur Francis Lola na kati na makambo oyo po ete eloko ezali kosala biso surtout mawa tango tomoni mama moboti kolo lopangu ndenge azali kolela vraiment toza kosenga na bakonzi ya Congo botika kotambola toujours na influence ya Congo soko ka kosala bêtise na yo ngai na yebani na moto boy bozali nde ko salir image ya président de la république botika babiloko wana po ete na Congo ba espace ezali ebele pona nini kokende koluka kanga eloko oyo moninga asi asala pe azali na besoin à conserver yango mais moto mosusu azali kaka na besoin ya kozwa esika wana en tout cas wana ezali molimo na nzambe te ezali molimo ya mabe soki pasteur Kankenza azalaki na besoin eke azwa espace wana po ete asala église na ye il fallait yebisa ndeko naza na besoin ya espace ndenge lopango na bino ya liboye na moni naluaka yango po ete église nange ekoma awa mais ya koleka na ndenge ya sima en tout cas wana mpenza biso nyonso tu wana poto badiaspora congolaise nyonso tu wana poto tosepeli na eloko wana te pasteur Kankenza tosengi etanke mosali na nzambe oyo tozali korespecte luka ndeko Francis Lola bosolola boluka koboma moto oyo bino na bino basali na nzambe bosolola mpona kopesa image ya mabe te na biso bafidele oyo tozali kotala bino na banzi ete soki pasteur Kankenza azali mpenza mosali na nzambe ekozala malamu mingi aluka ndeko na ye basolola likambo oyo alamiable wana ekozala malamu mingi mpe mpona opesa occasion te na bato bamesana kocritiquer bapasteur de gauche à droite baloba n'importe quoi na banzi message na biso topesi pasteur Kankenza soki ayoki yango en tout cas aluka ndeko na ye moninga pasteur Francis Lola bameka kosolola po likambo nyonso tu ebandaka na maloba mpe esukaka na maloba mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge papa Roger uti koloba ekozala malamu mingi pasteur Kankenza aluka ndeko na ye moninga pasteur po ete basolola na ndenge ete bayeba ndenge nini ya kotrouver bakompromis mpona makambo oyo po ete ezali soni mingi soki bazali komona basali na nzambe bazali kobundela biloko oyo tango biblia ezali koloba ete ezali koenseigner biso ete tokeba mingi na biloko ya mokili po ete yango nde ezali kotinda biso na banzela ya bambeba mpe ezali bisengo moko oyo ewumelaka te en tout cas tosengi na pasteur Kankenza ameka koluka ndeko na ye pasteur Francis Lola bameka kosolola mpe bameka kosilisa likambo oyo po ete kimia ekota kati na bango avant que ampleur ekota bato nyonso tu babanda kointerprete yango na ndenge ya mabe ekozala malamu mingi te parce que pasteur Kankenza akoki na ye kosomba esika wana me soki asombi yango na ndenge ya nzela ya malamu te na ndenge ya molili na ndenge ya sese po ete apres aluka raison aloba ete nasombaki yango epai ya bamembre ya famille ezali malamu te po ete ebongi ete esika ozali kosomba ezala ete esika moko osombi yango légalement mpona kopesa kimia na bato nyonso tu mpe yo mpe
ntango ozali kotia église na yo wana to esika na yo ya mosala na nzambe lipamboli ezala plus po ete okozala ete osali eloko yango na ndenge kaka ya koloba ete ngai nayebani ngai nazali ubien nini mais okomona ete bato mosusu bazali koloba mabe mpo na yo mpe okobanda komona bamakambo mosusu ezali komarshe te mpo ete nzambe azali nzambe ayebi ndenge nini azalaka na ta na ye oyo esika ete ayaka kobloke moto. Okoki ntongo mosusu koloba ete ngai nayebani ngai nazali na influence donc moto akosala ngai eloko te mais nzambe akoki koya kobloke o kaka na ekwe moko boye mpo nzambe mpona kobloke moto azali na basysteme ebele eloko bato bayebaka te. Okoki koloba lelo ke ngai nayebani ngai boye mais ndeko il faut koyeba ntango ozali koloba ete ngai nayebani moto wana kosala ngai eloko te mais lelo soki nzambe ntango mosusu afrape yo na maladi moko bo okomi cloué na lit ya hôpital yebisa ngai po ete soki ozali maladi déjà na mbeta hôpital wana balobaka susu te nayebani okoki jamais kotinda moto obie koloba na général moko bo non général tala ndenge maladi ezosala ngai général aye apesi baordre mpe maladi etiki nzoto jamais. Soki ozali na mbeta hôpital eke nzambe afrape yo okoki jamais koloba ete nayebani na président de la république ape président de la république aye na mbeta hôpital bitala maladi bima na nzoto ya moto tika ya kimia te. Moto azali na nguya wana kaka nzambe ye moko nde ya kolongola maladi na nzoto na yo nde ya kopesa yo mpe bonne santé. Po ete nzambe azali na basysteme ebele ndeko ngai nasi namona kaka baforme ya bahistoire oyo tozali kolanda ya paster Kankenza na moninga na ye mpe paster moko mpasa asala bongo na ntango ya deuxième république. Paster wana akendeki abotoli moninga lopango wana botolaki ezalaki lopango bato mosusu basombaki yango mpo na église batiaki église ezalaki na ngiringiri lisolo wana kobetela bino bato mosusu bayebi lisolo wana bakoki kotémoigner. Lokola paster mosusu ayebanaki na mokonzi moko boye azalaki kosala kaka kuna na mbonga liema paster wana akendeki koluka influence kuna batindi na basolda ya DSP bakei babimisi bato église wana ezalaki kaka division ya baéglise babimisi bato église wana mpe oyo wana mosusu aremplasaki. Mais eloko nini eyaki kosala bandeko 6 mois après ndeko oyo akendeki kozwa force mpo ete ye ayebanaki mpo ete babimisa baninga bandeko mokolo maladi ayaki kofrape ye bamemi ye mbangu na kliniki Ngaliema akomi na kliniki Ngaliema bandeko maladi baluka maladi eza komonana te oyo bato mosusu bainterpretaki balobi ete ife ezala bato wana ya nini mosusu basali boye te ezali ntango mosusu babiloko kaka nzambe moko afrapaka 5 yo miyeba ndeko na ntango wana na bato ya église wana bakomi koloba mais ye ayebanaki ye azalaki na balobi ete ye nde azali intouchable mais aluka kasi bato oyo ayebana na bango baya mpe kotelemela maladi wana efrape ye mpo ete atelema na mbeta hôpital abanda sikoyo kosala bamaka bomoni bandeko nzambe basakanaka na nzambe te ndenge ezali wana tokosenga na paster Kankenza mpe na paster Francis Lola basolola lisusu bayeba na kotrouve compromis olie ya kokende na ndenge ya molili ezali malamu te wana ezali exemple ya kitoko te mpo na biso basali mpo na biso balandi oyo tozali kotala bango basali na nzambe. Mpo na yango bandeko tokotiela bino quelques extraits ya ndenge nini boyoka bamaloba ya paster Francis Lola alobaki mpe ya mama oyo aboti Francis Lola ndenge alobaki ezali pasi mpe mawa tokosenga ete paster Kankenza azonga mpenza na nzela akutana na ndeko na ye basolola mpo ete meme biblia ezali koloba ete ngai nazali nzambe ya baveve na intervenanga ntango nazali komona ete une veuve azali kolela. Alors tokotuna sikoyo ndenge sikoyo biblia ekomi olie ezala te ntango mosusu makambo oyo bato na mokili nde bazali kosala ekomi siko mosali na nzambe nde akomi kolinga lisusu kofaire clouer une veuve alors que bible ezali kotelemela mpe koboya situation wana
nde tosengi na bapaster mibale basala tu baluka compromis po ete oyo ezali koleka ezali soni mpe mawa na ntango oyo nakosenga na papa Botamba kuna na régie atiela biso babilili mpo na kolakisa ndenge nini bandeko oyo ya ndenge nini paster Francis Lola na paster Albert Kankeza matata na bango ezali pe explication ya ndeko Francis Lola bolanda yango pe botala ndenge nini mama veuve azali koloba en tout cas ezali kosala mawa pe pasi tokanisaki te babiloko ya boye tokoki kotrouve yango nde epai ya bato na mokili mais tokomi komona yango ete bato na nzambe bango na bango bakomi kosala na bamakambo ya boye ebongo soki bato na nzambe bazali kosala na boye eske paster ya boye soki mpenza ezali ya solo akozala na mawa na bafidele na ye po ete mawa kutu na moninga na ye paster eza te ebongo sikoyo na bafidele ekozala ndenge nini motuna wana ebongi malamu ete bino moko nde bopesa eyano papa Botamba tiela biso baimage baextrait totala ndenge nini makambo nyonso tu eleki ezali kaka mwa baextrait oyo alingi kotala yango mobimba ebongi malamu ete aluka baimage ya journaliste Adi Londole oyo asalaki interview na paster Lola wana nde okomona intégralité na yango mobimba mais biso totieli bino kaka mwa quelques extraits po bolanda ndenge nini basali na nzambe bakomi kobomana mpona biloko ya mokili baimage s'il vous plaît papa Botamba baskro bazalaka mais nakoki kondima escro nyonso to asala mais sauf moto azobenga mabika za président na pasteur Dadi Bokambulu from London City. Likamwe kamusi biso makasi po makambo beno mama fagiza la wera na jibe comment mutloko la pasteur quand 15 na niveau na yeso disant président ba pasteur ala na posa eloko ya muninga akenda soko adinginda ko akenda soma mambele to na kingasanyi to na masina to na njili Olivier Moni nazali vena mwana mateke mais biso to libana miketo yebike ndako wana ezali ya ba pasteur Francis Lola. Nous franchement ça nous étonne. Surtout de la part d'un grand pasteur comme lui, faut vraiment qu'il rende la parcelle à notre leader, pasteur Francis Lola. Il y a un peuple de Moukoki, likambo resuka ndenge nini. Non, parce qu'il faut que les gens se le prennent à battre, parce que on les a battus. Si on sombango, contacter leader Francis Lola Aza Awa, pour la kitoko. En tout cas, ils se le prennent à bonne zambé, ça l'a raté. C'est impossible, ça l'a raté. Alors, pasteur Yamboteto banda masolo na biso tolingi toyeba d'abord relation oyo bozanango na pasteur Albert Kakinza boyeba na kindengini ba relation na bino ezandengini potokota na moto na masolo na biso na ebiye na biye ya pasteur Coutinho na masolo na ebiye parce que l'air bango babandi musala bango nzambe na kisasa biso zaki na poto toaki toujours mona bango ki baza ba collègue na biso. Et puis toujours il y a bango tout ça va ouverture voir même un jour à salaki campagne mo na LC awa na mobiliser qui voir église nangai et assister na séminaire wa salaki on a donc biso tout ça qui bloque pour tout soutenir na campagne wana on avait de bonnes relations iba ngai mais iba na kumba bete na kisasa que biso za ba mpango ndengwana na memi na résidence na biso na limité na 4e rue et sika papa wanda rofanda fait papa nanga papa Lola na memi akle to koti na lupango ngo bana 4e alimité ba ebi donc 4e côté indiqué na numéro 237 wana zakinda kuna biso na memi akamwe na monika passer akamwe lupango nyoso ya bino ngabi eza bino boyo saka ni na poto ngabi non naza na grand frère nanga azalia wa mtu atwanga pe na poto parce que biso ke ndosa betite na poto grand frère nanga na zonga yimto sokipa na makambo ya biloko ya papa menga nazala nga na poto puis le quoi to biso la famille to na biso calme et puis l'air tozozonga le susu na 7e rue bana limité ba ebi Aigle Royal na bi bona le kana pesa bande ko papa na biso mbote po papa na biso na kate kolo na teki bande ko na mususu donc ba ofanda wana ndeka ezaka lupango za munene mais école bande ko ba fanda to kotiona abi oh mais est-ce que lupango sueza bino ngana zo bate ba question tout na ngaya zo kamwa bon ngapo na ngana biloko eza bilo na biso ngazo mono za normal c'est nos bilo na biso bon na soki pa nga bi répéter so oh grand frère na ngana na biso ki ozaki na poto comme na ye akufape Pati Lola ye mutu asoki pa nango donc etika kinga mais pourquoi mutu tout na ba question ya biloko bon ngaza trop matériel ti na kamwaki elekaki na ngwana petit tokei to fandi to moni pe parce que pasteur Bosco Kindomba soka ozala yebike na toaki na bango to solo après
biso pe na ndeko na ngana to no sala campagne na stade de martyr to zongi na biso pe na poto ngana zaki na Kisasa na aki pour la deuxième fois dans hôtel l'église ya Neema qui est aussi un homme de Dieu que je respecte beaucoup na côté na zaki na inter na moni susu Kakenza nzamba zo kanga likolo na zo ba bandeko Kakenza ya kulukanga vers 22h ba ki na frère mona mwasi mo boye ba kulukanga na kiti place na ki na grand hôtel na ye kosola na ye to solo li pap nango ko sanya na bisena to ko sala papa na mu peke non lobi nango ba yesu na mwanza yebi baba passer à Kisasa ba otanga na grand hôtel to soli na bango na ipi na Kisasa wana na ye et puis na ki mo ko sala moi et séminaire pa ya Neema après na ipi ko sala ba faire na musu na Kisasa na zongi après une semaine grand frère nangana oya dirigeant kablo papa na biso akufi. Et puis bon mon nango makamona zolo ba mona ba image parce que non préféré ba chapa image wana akufi mbala moko siko Kakenza aye ko rendre nga soit disant visite parce que na kufela ki parce qu'il ko partager passion na ngai to bani pe ko solo la na bani ko ebisi pe ngabi en tout cas nga na comprendre na kutana na archbishop ma ebisinga me yo za bana malamu to bi ono ya kansela nga mabe na makamsusu to za wa divergence na bani ko ebisi na kata matanga bi image ezali na ko chango botala bana Kisasa botala ngo bokomona makamona zoloba na kamwe na ebite so bonzambe pendeza la kaka bonzamba solo to batu so ba osela nzambe bana batanzambe te baza ba agent satanique. Je ne croirais jamais donc ceux qui muta ebisi no kaza pasteur boko ko ndima na kombo me botala pe misala mutu wana aina matanga ndeka kezala kaloko Kakenza na Kisasa yebani bande ko pona so président ba pasteur ayeba na kisenga moni oyo papa leki na biso oyo boye na présenter bango parce que bango pe ba moni ke ba mona na télévision ba moni ke mutaye na matanga na bango ba Neema bayaki ba pasteur Charles Lesi bayaki ba pasteur bele bayaki ya Kisasa ba mamonza ba matanga tuzaki biso so matanga ko assister ngai après abando tunanga bongo so ndenge ayeko mona plutôt ayeko mona su immeuble la biso mateta mona su building lo la bi oh bongo immeuble so ezaka bi ndonga beza biso ngame na ko azo tunanga makamba bilo na biso pourquoi et puis ako tunanga est-ce que ce qu'on ozo zonga boye est-ce que mutu mo dirigeant wazali boye na bonga biteli de façon na ba immeuble ndenge ezali ba mindele mbalwa na se et puis ba bilo mususu en tout cas to sala et biso ti papa na biso kufi to na ba guerre héritage ti to na biso na kimia mais en tout cas to solo na famille donc ba dirigeant ba rozala. Bon, on a pensé mon côté un jour aux habité son zambali na ozon. Voilà les solo ngane ya suka to solo ngwana na zonga na poto. Alors boni lelo tolingi to ba d'abord au lobby frère na bino to kufa pasteur je pense que famille la boza ba te belé yo na kati ya famille est-ce que pour na ko revendiquer est-ce que vous avez héritier peut-être que l'héritier ou bien peut-être que sœur ou bien ba papa les qui na droit ya côté quand on se batte quand problème eza puis yo pouvoir na on na ba bloka na bino ozanani na kati. Merci na bandi na botem na famille bo bande ko nga ba yebi parce que histoire ba changer ngo te mutako wanga na bande ko na été pe ko longola te papa na biso a botama na leki na yana ya mwasi otema. Donc ce qui fait que to fandaki bato ba biso place to kola na lupango na biso to kola na bandeko ya maman na biso na papa na biso kata lupango mais na robota malelo pour na revendiquer le kwana je me dis en tout cas bato ba yebi histoire papa lola parce que papa lola pe à travers pe na aza homme d'affaires donc à ça pe makambe na Kisasa donc bato ba yebi bazali le roi sa école donc histoire papa lola nga na bota na ba grand frère nanga o lelo baza souté donc moi na lola o atikali ya mobali o ko parler sur héritage à lola na lobi bien o aza liboso la bino Francis Lola papa na biso atikala ko somba ndako moko te o eza na kombo na ye moko boye pas homme d'affaires bandako nyoso tout andako tiango netike eza ya bana na ye. Ozomona nakoloba ke biloko wana eza nga personnellement non je peux pas le dire parce que ça c'est aller plus loin mais toutefois réponse na zo personne na lobi ke donc bisonyo surtout parce que héritage même na loi ya Congo na droit nango donc ezo revenir na bana nyo surtout même ngai na droit na tekanda ko na te mutu mo pe ya famille surtout côté quand on teka na procédure moko normal c'est na ba corps ya bisonyo tout signé donc je ne revendique pas comme le ko comme yanga. Donc soit disant vente ou ya sali na ibna sur salon na banani a falsifier ba papier mettre au comment na réponse na pe sur ngwana.
Alors, sikoyo kakenza bandeko balandi na kanisi bino moko boyoki ndenga lobi lolenge bayebana kina ndeko naye Albert Kakenza o azali passeur et puis azali mokonzi ya ba passeur na Congo Kinshasa. Bongo bozana kuswana te, bozana mindondo te, tangu ye asali démarche oyo. Est-ce que abenga kiyo, est-ce que yo benga kiyo po bise ke likambo okoyi ko sala ngote ou bien likambo ko sala ngote, est-ce que yo na bo solo la likambo? En tout cas, merci encore une fois de plus parce que c'est une bonne question, Tuninga. Donc, nungu na tomo makele loane bandaki, à partir déjà, l'air na zongi, na keko kundagan fona na zongi na poto, na yoki ke, ndeko na biso bando fona kata lupangu wana, ke Kakenza akomuko benga bango, basambela l'église na ye. Ngapo na nga bon. Moutou azo sambela l'église à Kakenza, soit ndeko na kisasa na moni on promesse de pourtant na relation na ye. Or, c'était une manière, ya ko influencer bango, pour à séduire bango. Na wira pour na famille pende to zala kana que non tout le monde batumo baye awa baye ko tala neti lupango Aigle Royal. Et puis na oki ba soupçon que non que Kakenza mtazo tinda bango. Na kata lupango wana apôtre Tambulukoki oba kisasa mbebi azali père spirituel à Kizamina, papa na ngai lola adopta kaye. Donc église ya Tambulukoki foi audacieuse et église au papa na nga bana ko sambela. Lena ogi makambona nzamba zo kanga likolo bandeko avec sincérité na benga Kakenza na bi Kakenza na yoki ke olingo bana ba posséder soit des zones ngosomba lupango na biso ou bien bona na likolo bano boy ko somba lupango wana te po mutazo te ke longo na yebi kuté po biso to na poto et puis dédé nazolo ba boye ke Kakenza ndenga zawana na yebi très bien que eloko yoko ko sala te na vino mobimba poto zo na problème na yo kokota na procédure wana te. Donc pour nanga déjà non dans hôpital hospitalisé ngai na ko rappeler après dernière conversation sur là parce que ceux qui ont un collègue nanga avec azam ninga nanga lupango na ya camarade na bino posombango c'est que faut tout na camarade na yo ou bien collègue na yo parce que camarade ça aller plus loin mais collègue na yo donc voilà. Alors, ce que nous allons faire, nous allons marquer une petite pause. Évidemment, tout le monde en matanga, le lenge bazalaki ensemble na matanga et pas ya famille Lola, place pasteur universel, pasteur ambassadeur universel pour la paix, pasteur François Aperda qui déconne. Nous allons marquer une petite pause et puis tout kulukato changer moi décor. Bolanda toujours émission oya likambo yamabele et pas ya basali nanzambi. Le père des orphelins et le mari de veuves. C'est toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Alors, chers amis, là, vous venez évidemment de regarder les images. Vous avez vu Lolenge Bazalaki ensemble, na matanga. Et puis, bande konabi, nous sommes pasteur, baloba kini na pona likambo. Donc, nazo ko baboye, l'air na lobi na bongo, nga na mona ke non, le kwaza mutanza ba comprendre parce que zalaki, asalaki tatation moroneti ya kolinga ko influencer, ne quoi papa poisongo illégalement. Pour nga na mona ke à comprendre. Depuis 2006, bozola nanga donki, na mona ka comprendre. Malgré que na ba dur mo na mona ki on est oh azopisa nga na ba relation bon non. Relation munene bandeko eza Yesu. Relation munene mutakoza on a vie eza Yesu. Mais parce que réponse où il y a PSQ autant le bine ko simbelo ko lantina monoko na e réponse il y a PSQ zakini. O kiti na bile na sololi na e. Abina ngono na za hôpital bazo perfuser nga de toute façon na yokio na yokio na yokio. Donc c'est la dit ponanga. Donc on a monnaie que makamwa les ozonga soutien nabi que et si là l'autre autres ça l'émission est en 2011 mais la zop ça aussi koyo na comprendre les soutien parce que moni hein ceux qui m'ont a besoin de ça les kambo donc moli mo abe ceux qui bimika ta muto ya kozonga donc pour ça na ye fallait ko kisama parce que na ebité nga nazo bande kwazo kangai ngai naza mosala nzambe oteke na komi mosala nzambe po na moni batu bazo koma basala nzambe naza mosala nzambe ote na komi parce que eza va moko boye po muta lingi azwa mbongo na nzela nzambe bolimbisa eza libakute mais na ngolo nzambe etokoli bien pe tozaki na posa te ke ya petit bonzambo na salelaka na molimo ya kipidité te eza moyen moko te ya ko se servir pour nazwa mbongo pour dire simplement que na lobelaki pe na solaki na ye mais na ye komona susu ke na ke même voir komona association na biso ba pasteur congolais eza awa so botuni même pasteur Shungu azokura nango na yebisa même nani muto akitani na mikolo eza président biso Bruno Kwimi azokura nango ba pasteur nyoso tu ya Paris na sona na bango likambo na binda boyebisa na lingi ba problème na yete na lingi ba problème te atiki lokona parce que eza ya mutute l'héritage ne peut pas être vendu par une seule personne. L'héritage doit être vendu par l'accord de tous les héritiers. On en a ébi parce que il faut voir ça l'accord na bango ba pesa signature na bango. Alors bo ute ko kutana pasteur Kiziamina bo sololi na pasteur Kiziamina pour likambo. Pasteur Kiziamina na sololi na ye na ébi senga bi tozo yamba bino a na poto. To lingite parce que lelo bat bazolo ba ke ba une église ba kuti mokili pour na makambo ndeko. Comment ba pasteur bazo se comporter bizarrement. Ils ont battu musuku basambela raté. Sokoyika ke ndako wana osomba ngota ndaka ba problème osomba te. Ils ont battu musuku basambela raté. Sokoyika ke bakolo ndako bazana na poto osomba te. Azo banga makambu. Po abike non, nako kotsa mutu na nga place makambu te po mukole loko wana akufa. Na ebisi passé Kiziamina na sobi non en tout cas na osala nyoso tout na présenter dossier oyo na batna kisa tabi Kiziamina bi tambuluko kaza père spirituel na bisi Kiziamina na aéroport. Tambuluko ki église na ezakuna. Tout le monde na takutu ki ona cadre mais église monsieur eza de takuna papa. Mapangu eza ebele na Kisasa. Boko ko zota na mbetse ke to na kikole to na ntsele. Bozu ba bis ba place eza ebele ya minene oko ke nozwa ozora ba bis no me mabatu kuna ndenge ba Nigérien ba sala ba Daousa ndi to mona ba Américain ba sala ka église eza hors la ville parce que l'espace na Kisasa eza sauté. Mais tout le ko ko espace na ba moyen moko incorrectité. Pourquoi kabatmo baza boye ongo so espace wala place on ezalaka nga na ebisi Kiziamina po tuninga makamna ebisi Kiziamina zo répondre yo papa dit donc na sona Kiziamina bon ça va nga na ko benga yo mais lelo na to ça l'émission o Kiziamina uti ko benga nga ke na yoki le na komi na Kisasa bato bazakana ba ebisi ke ka 15 zo ko annoncer que à partir les 6 basombi parcelle moko boye o ezalaki ya papa lo la basombi yango abengi nga na téléphone abinga ba uti ebisa ngango mais na ko sepela o sala nyoso rapidement o kita parce que na mon que problème commis sérieux les nazo ka ngona munoko ya honorable Kiziamina ngabia bon mais na bi papa na yebi c'est que makambo bon ngabi de toute façon bosona na tambuloko ki yango na ekolo babwe bande ko nga Kisasa biso toza borphelin papa na biso asala kate ko asala na gouvernement mutu songolo bon azoka mapangwana na ndenge moko incorrect biso to bana ba commerçant papa na ngazaki homme d'affaires ayiba mbongo te batu nyoso ba mwana nde papa lo la luka mbongo na pasi bana matete bayebi o bazo na émission oyo bano batanga na aigle royal bayebi ke kol wana ebimisa même ba diplômé o exaki ba parfois na Kisasa mobimba bazwaki le premier col o ebimisaki bazo ba pourcentage moko élevé la ebité soki ye ka 15 ans ba relation ya ba continuer ba continuer pe bazo baté pourquoi ka yo za pa soki mo konza ba pasteur o ya kozo mapanga batu
tozo kolela kisasa ngoyo ba congolais bazo kanate na biso ba pasteur na leli lupango na biso soki aza makasi ne bambongo na ye akende kosombata na bambetike partout menga aza pasteur tambuluko kasambela kuna bandeko nazo bandeko nyoso ba kolinga bakende kobuka kuma ko menace ta makambo ne tozali lelo kutuna na prison na mamba mapango tolingi makambo te to boy na biso ba problème papa na biso zubiloko na pasi naza bandeko nanga baleki nanga mususu ba pe na posa un jour ba mona histoire ba nanga bana biso mona kibiloko koko na banga tikaki mama nanga azali papa dit aya na poto awa tokolobisa mama Albert Kakinza alingia somba lupangu oizali ya mobali na oizali ya papa lola oizali ya bino likambo yo osoyo kakengo deja ngai likambo yo papa ngana yokaki yango tangu nakendaki na matanga ye namonaki ete ayalaki pene na passer passer lola mais tangu ngana zongi awa tangu ngana soko na sadi mukanda na zongi lisusu na kisasa namonaki batu balami bale bayele balubina sinye mikanda ngai pe na sinyaki na ngate bitina ngana kusinye mukanda na yibi yangu tina te batu wana bazongaki mama bato batindaki wana eza bato banani batongo bayebisaki o muta tindaki bango batu yango bayebisaki ngai batu batindaki bango kaka Kakenza tindelo batu bongo tango yokaki likambo wana oyebisaki pe pasteur ke Kakenza tindi batu pasteur leta wana komaki ona lubaki batu moko bayaki balubi ina sinye mikanda menga na sinyaki te bongo mama est-ce que ndako wana bakoki koteka ngo sans mokoto na yo sans signature na yo ndako wana ki koteka mabongo ngai nazoka ma papa biso toyaki na mboka na biso na pasi nde tobandaki na jelo nde tosalaki bandako na biso wana Kakenda soko adingi ndako akende osoma mabile tona kingasanyi tona masina tona njili atonga eklise na ye ya yadi musali ya nzambi ngana yadi mwasi na kupela mubadi bongo adinga botola ngai lopango uyo apisaki mbongo ipa ya nani uzoyoka papa donc ndako yo mama soki tolandi muta kosomba ngona no te soki yo otie mokoto na ote muta kokosomba ndako wana te kwa mubali na ngai banda lelo akufi mbula 20 mbula tukumi bali na yoka kama makambo oyo te ndenge nini lelo na yoki na adia wana poto na ndako ya passer fasi lola o Kakenda adinga tunga ndako babengi passer fasi lola ya wana zotu na Kakenda apisi mbongo ipa ya nani ngana bana to yade pai boyo ngana zolo bana maasi ya president mama asali sangana dikambo oyo asali sangana na dikambo na ba mkunji ya mboka na president isalamaka kwa mubada kufanga na zanga mtu na ade paibo na bana kwa na yaki na maladi mungu sikoyo Kakenda azo botola ngai lupango abanga te asa ayali musadi ya Nzambi ya solo to ya lukota babuka lupango yango yo bozo mona ngo ya dawo mungu sako somba lupango au communautaire ville te basali yona limité te alikaki epai nani apisi ebuka lupango o ya dinga tungisa ndako na lupango akotikalaka kolonga na likambo ata mokolo moko te likambo lokwa tomemi yango na media na bino bapanzi sango akotikaka kolonga te ye moto alobi me nga mpe nalobi te nga aza na relation na nga relation nanga eza Yesu nga aza na relation na nga eza mabondeli mais pasteur tolinto ebeloko moko ye azumbongo apesi pa banani procédure nini ye asali po apesa mbongo lelo azala capable alobaki ekomi pa na ye banani bazumbongo oyo pe na ba papier nini question yango wana mais papa dit ba papier za pa nanga papa pesa pa nanga lupango wana donc eza falsification ba papier il y a ba document au pouvoir noir sur blanc d'abord ozo katina biki eloko eza ya mutu te même nous sommes des héritiers mais pasteur c'est ça le problème donc mutu oyo apesi oye asali ba papier wana po apesa mbongo parce que mutu moko azwi mbongo pona oyo lupango mutu moko alakisaki ba papier pona oyo lupango bapesi mbongo mutango nani pe ba papier ni yala kisaki
merci. Il y a un papier on a un poto na bien ngoté. Donc c'est-à-dire que le quoi na bien ngoté. Donc et quoi ça la maté parce que yoza ndeko na na biso ko sombelo ko naté. Soko sombo par la force. Et puis biso ba ndeko papa. C'est-à-dire que azui batu. C'est l'on va dire parce que ngafuna que ça azui batu a pesi bango mbongo parce que biso toza awa. Obi na gisa ça na bi que tolérance zéro ezali. Na bi que maman lui va zo bunda tolérance zéro ezali. Na zo na batu bazo kanga bango pe ba OK ba prison na tolérance zéro. Je crois que justice na biso même ministre na biso justice papa Luzolo na bi que tolérance zéro ezali. Likambo yo na bi que vérité bana kisasa ba koye bango. Papa Lola ayiba mbonga mutute. Bana papa Lola ba tekeli ka kenza lupango wana te. Biso bana papa Lola to na poto bande ko na bana kisasa ba yebi makambo wana te. Mais bato ya peseki bango mbongo. Ya kolakisa bango ngane na yoki ya komi ko pesa annonce to communiquer que yé asombi lupango wana yango siko ngana ye kolela devant bana kisasa bayoka ya le baza président ba pasteur aluka kimia ngaza le ambassadeur de la paix nazo luka kimia na ye koloba na ye tolingi makambo te toboyi makambo yo alinga kosala wana Mbula Matadi azali Mbula Matadi azalaka question mibale bato yo bazoki mbongo pasteur bande kondo bande ko papa bato bazoki mbongo oyebi bango botuni bango bango balobi nini et puis démarche ni bino bo sali lelo pona Mbula Matadi azongisela bino oyo lupango na bino parce que na mboka na Mbula Matadi azali mituna mibale yango wana. Merci nazo baboué nazo répondre ka pona ba question na yo nalobi bien ki babuka lupango eza aw nalobi bien que lupango wana ngam na memaki ekuna nalobi bien lisusu ke ngam na l'accès yango et puis na baxi to saba na nzambe nalobi lisusu ya mitanu ko bake apôtre tambuluko ki azakuna donc nazo mona d'abord c'est illégal que yo ke ne ko somba lo ko déjà ko ci église pas église monsieur ezalaka et dédé au sombi yango pa mutu amemaka kuna ta l'accès kuna oyebi pe histoire à famille ke héritier bazali mais ndé nazali awa ata nazo bisa batu ke na sala justice nazo de ko déplorer na yebi ke bato na bazui mbongo soka pesi bango mbongo pona moni te na lobi bien la nga très pas dit ko kotsa na ba complication ba parole te nazolo ba devant écran awake papa na biso ba bota bango mibale na koko wanga na te na mabota nyo soda mibale ba famille bazalaka mais bato ba na droit ya vente bazali biso nyo so bana papa Lola tozali to yebi procédure wana te mais to yoki annonce ndenge passer examen pa ngabi ke non asombi yango nazoko sala appel nazo ko lancer appel que na lingi ba problème na yiti pour le koma ki ndenge comme na louange et comme na armée de victoire na lingi makambo na te ne mazotonga ba cathédrale na asombi le pango ba twana légalement ne mazoko tonga na kisasa zoko mona mais ko linga ko yelo ko zelo ko mo frauduleusement te pona et puis aux autres ba koza mo kambia ba pasteur bien représentant ba pasteur congolais non yé mutaza ba Alexander Kisa yé fo somba lupango ezali correct ba bike nzambe apamboleka kenza sombi yango kuna lolenge Paul alobaki bozwanda kisa ndenge azwaki ndakisa Yesu bolanda lolenge Paul alobaki toza ba exemplaire tant toza ba sel nzambe pasteur bongo vis-à-vis ya Mbula Matadi démarche ni famille Lola esali démarche ni bosali vis-à-vis à l'état pona lupango oyo ikendete biso toza un avocat de famille donc c'est-à-dire que tozo ko reconnaître vente wana te na bandi likambo lupango bandi lelote bato basoka bo mapango bayebi bato ba falsifier ba papier ba bimisa ba livrer parcellaire ba bimisa bien ba document ba ndako po bateka bayebi ba scro bazalaka mais na kokai kondima escro nyoso toi sala mais sauf muto azobenga malobi kaza président ba pasteur muto na yambi na ndako nanga na poto muto aye kotalanga na matanga muto na laksi biloko na biso muto ayebi ngai bien boni tokozwa no problème mapango ezebele papa nzambango ya yo ko kulukire papa Lola na bomoi yango nazo ba ke timu kolonga na kokufa ce qui justice na kata Congo na ko prouvango alaxanga place ninga na signaki donc ngape naza mona Lola na ba frère nanga o be ba sœur nanga to signaki po ya sombelo kwana parce que nazo parler des héritages donc vente yelo ko moko o ezali kitani na zela héritage ezana ba corps ya héritier nyosto donc ya ko prouvango donc ya na bandi na ko banda ya biso bat na nzambe ko bake donc botala makamde ko lingo sapoleto kuma na justice bat bayeba po babi ke soki o moni ndoki belela na belinga boke babotande ko makamalinga sabiso église ezakuna akomolo ba relation menga na bi relation munene eza Yesu mais na ebike ngate mutu na tindaka ka kenza azanga le pont place à l'église ngate mutu na tindaka ka kenza azana situation ya zali nango aya na lupango papa Lola te batongaka na moyibite batongaka na sembo likambo mabele so ezaki voiture okoyiba biso voiture OK pa feziki mais place wana
soko somba ngo illégalement et kola ki sama ko somba ko égal parce que moto azolo banayo aza héritier ala mwana lola o ya pesi signature d'être accord na été personne ba ndeko na nyoso baza na simana na mama na ye. Donc pour te dire que tolingi ba problème na ote na senga na ba pasteur nyoso tout biso mtozo sala nzambe tribunal na biso avant to kenda na mokili eza na biso na bible biso za monenga no likambo kende mona ye na mona ka kenza ba biso ka yoki te benga muta misatu na solina vice président ba pasteur Kizami na Kibila honorable na tiki makambo pa ba pasteur nyoso tout pasteur amuki amune na zate o nyoso tout na sengi na bino botala likambo nanu akoti na lupangu te na zo ebisa bino po ya kokoma total te koma tokoma na ba justice o ba passer bazo samba na boyi na nga makamba justice yango na bandi na bonzambe. Donc na lancé appel mobilisation salama na ba passer no sakisa sa passer a moyindo to apemba zakate biso to sela nzambe na lancé appel na ba collègue nyoso passer Charles le sisiko zali Big Prophet Emmanuel Lumbe siko zali bolo bila likambo tozo liki aete likambo oyo balandi biso na ba congolais na bato bayibi ba congolais na bato balinga Congo balandi biso na libota na nzambe basai na nzambe bato bakenda kosambela bandimi balandi biso ezali pe mbula matadi balandi biso ezali pe bapandi sangu bolandi likambo oyo na kosenga na biso nyonso to yoki pe totali to luka to yeba likambo ezali boni likambo eza ndenge nini na kosepela bo continuer kolanda toujours émission na biso bongo to kotonda botondi mingi. Nous remercions beaucoup bande ko na biso nde to fanda ka boye na sima na biso bato bazali notamment Pati by production Pati by prod o azali sima ya caméra et puis Alain Benza Monique production OEP azali na réalisation topé na assistance na biso lelo tokoloba boye Adi Londolé. Malgré tout ça je vous aime quand même, je vous dis merci et bye. Si c'était à refaire. Très sincères félicitations, Excellence, ambassadeur universel pour la paix, Francis Opengue Lola. Si c'était à refaire, moi je glorifierai toujours son Saint-Nom. Si c'était à refaire, moi je célébrerai toujours Jésus-Christ. Et avez-vous déjà eu à remettre, c'est le titre que vous venez de remettre, Pasteur Francis Lola? Salmo dirait toujours Jésus-Christ, car il est tout pour nous. Nous prendrons exemple son Excellence, M. Melchior Watley. Il y a M. Flao, M. Louis Michel, et voire même que sa sainteté le pape Jean-Paul II, le président Abdou Diouf. Je parlerai de la fondation Mama Mobutu, un des grands artistes musiciens qu'on connaît bien, Ouerason. Pour toujours, tout pour moi. Au nom du Conseil universel pour la paix, pour nous, aujourd'hui, à travers le monde, qu'on le sache, Francis Opengue Lola, je vous décerne officiellement la décision qui vous est due. Voilà la décision. Et je vous présente mes félicitations. À Sheraton, cette décision a été faite en cette journée du 30 avril 2011. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Que la santé vous accompagne et surtout la lucidité dans votre émission. Encore une fois, très sincères félicitations. Excellence, ambassadeur universel pour la paix, Francis Opengue Lola. Merci beaucoup.
bolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda babilili pe bouti koyoka ndenge nini ba explication yuti kopesama na banzi ete oyo tozalaki na yango wana mpona mokolo ya lelo bino moko botire conclusion pe tokosenga na bapaster mibale bazala na kati na boyokani pe babenga na basolola soki ntango mosusu paster Kankenza azali na besoin ya kosomba esika aluka bandeko asolola na bango tango mosusu bango pe bakoki kozala na likanisi ya koyoka na ndenge nini bakoki kosala me ya koleka na ndenge ya molili na sima ona luka ndeko ya papa ona luka bote ezalaka te po ete mibeko ya mboka na biso lelo esi ekomi kobongwana ezali lisusu te ndenge ezalaka na tango ya deuxième république papa akufi apres bandeko ya papa baye babimisi bana baboteli bango lopangu te. Il faut kolanda makambo na ndenge ya malamu tokosenga na pasteur Kankenza alinga kolakisa ete azali penza mosali ya nzambe pe représenter ya ba pasteur nyonso ya Congo po ete soki ye moko représenter ya ba pasteur ya Congo exemple ezali ya malamu te alors wana bazali komema lingomba ya bana na nzambe na kati na libunga yango na tosengi ete soki pasteur Albert Kankenza azali penza moto oyo azali kobanga liloba na nzambe ameka kozonga na nzela po ete ezali malamu te komona mama veve ndenge azali kolela boye ezali babiloko moko epesaka malchance po ete kozwa malchance to kozwa malédiction eponi te ke o moto asambelaka te o moto asambelaka o paster te soki epai ya nzambe amoni ete otamboli mabe malédiction ekoki kofrape po ete nzambe azali nzambe oyo azali juste bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.